Bienvenue dans votre émission Maranatha Live. Et mes téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Maranatha Live. Ça a toujours été un plaisir de vous présenter cette émission, vous le savez très bien. Lelo, Toza et le monde qu'on a biso, musicien, il y a église Mission Maranatha évangélique. Même en sigle, donc Toza on a Lelo. Poto Mekako expliquer bien par rapport à l'événement où ils ont prévu le 16 décembre courant ou prochain. Il y a l'année 2017, donc ils ont presque préparation à petit année. Événement Mounene et Salami uniquement dans la église même le groupe d'adoration au Bazalara toujours accompagné dans mon salle Ndambe accompagner à tout moment. Je crois que le Londé et Gozala vraiment quand Autopesi Bango Baba expliquer Bino comme vous le sentez derrière moi, vous aurez déjà clavier, donc cela veut dire nous sommes dans le bain. Il y a événement et en gros vraiment comme prévu de Telobaki, donc c'est le 16 décembre prochain. Toza et le mot musicien, Toza le président, c'est le vice-président. Déjà il y a un groupe même à Maranatha, donc le Londé Toyambi Bango, bien que Bango soit au grand complété, mais nous sommes là, na Bango quelques têtes. Poto Mekako Solana Bango Lelo Boye pour ça la Bango Zanini par rapport à l'événement parce que préparer Nini pour na si tout bino bande vous aux États-Unis, Canada, vous avez aussi cap vous la biso vous landa donc événement ekozala bien mingi boyo ka Bango Moko en personne ndenge Nini ekozala. Alors sans plus tarder, je compte déjà accueillir mon invité pour le présenter. Alors mon Kambi Moïse, bonjour. Bonjour. Toyambio Lelo Awana plateau ya Maranatha Live parce que oh les amis ba mesala ko mona na second souffle new look na second souffle simple mais les za Maranatha Live message à liboso ko le kan émission ezani. Merci beaucoup journaliste pour la question na yo. Message na biso à liboso eza que ceux qui to sali émission o eza que tous en journée moko spéciale na fin année le 16 décembre des messages na biso pena ya liboso o tozo pesa yango wana. Donc message à liboso bozo pesa eza yango wana bozana journée le 16 décembre pour la nini boponika le 16 décembre aussi longtemps que année zaki moulayi bata ezala ki ebele mais boponika ka mois de décembre wana. Merci beaucoup papa la question na yo. Toponi année wa toponi na mois wana parce que on obi bien que ba mois ezala ki ebele. Mais tu préférais que tu aies la fin de l'année. Tu préférais que tu aies la fin de l'année parce que oui, ils ont un belé et ça la diable a beaucoup plus la fin de l'année. Stratégie à soi. Stratégie à soi. Voilà. Ils ont côté beaucoup plus la fin de l'année. Voilà pourquoi tant il y a télémaca la fin de l'année, il peut te préférer tant il y a télémaca la fin de l'année, il peut te tomboli Jésus à la fin de l'année. Ah donc ils ont quand même bien compris, donc on va tomber Jésus à la fin de l'année. Mais je sens que c'est comme si tant on a clavier ça se bêta. Alors public que sont là yo et sur la nabi sur le moment mais déjà premier secret alors par rapport à votre organisation ne vous est préparé nous déjà première chanson d'ouverture et nous allons continuer c'est tout juste après c'est parti. Jésus Tozali awa posana yo Tata na lola tomona yo Sopela biso nguya na yo Tozali awa posana yo Amen. Tata na lola tomona yo Sopela biso nguya na yo. Alléluia. Jésus. Oh.
ambiance. Tozalia wakosana yo. Tatana lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Tika ete zambe nanga. Ça se passe nulle part ailleurs. Et ici, Maranatha Live. Alléluia. Tatana lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Tika ete zambe nanga. Na yo ea ose. Tatana lola tomona yo. Sopela biso nguya na yo. Tika ete zambe nanga. Tatana lola tomo sopela bisonguya loyembi tatana lola nalole sopa sopela bisonguya loyembi tatana lola tomo na yo sopela. À trop bon pour la misère, bon pour la binôme, donc je crois que là c'est l'ambiance de Maranatha Live. Aujourd'hui nous sommes avec le premier invité de ce mois-ci, le mois de décembre ou novembre, peu importe le cas. Il y a tant au Bogota la biso, tous un événement monnaie otoye les locaux publicité pas na bino bandeko batali. Que journée à le 16 décembre eza signifié journée à louange et adoration pour Moïse. Ouais. Voilà donc louange et adoration oyo toko sanjo la nzambe na kati ya église même à Maranatha tokozala awa pona kokumisa ye kobinela ye. Alors mokamina moni déjà atmosphère et adoration za makasi préparation za ndenge boza na maki comment était l'organisation boza ndenge ni. Bon toza na maki tokota kiango déjà. À partir du mois passé, de Tokota qui déjà maquis. Donc tout ça quand on a préparation, on a un ensemble longo de tous bunda. Je crois que Nzamba Zali et Oleka bien. Nzamba Zali et Oleka bien. Alors premièrement qui beaucoup de sur vraiment l'atmosphère qui tourne quoi, Bobby Tozawa, tout ça la posa na yo, tata lola tout le monde na yo et consort. Mais mingi bandeko bazali banda ba la biso balingaka koyoka banzembo ya papa mais na harmonie musicale ya bien parce que bango mingi en solo ye moko en pleine kilt. Est-ce que bato wana boyo préparer nini pona bango par rapport à banzembo o papa yembaka mingi na kati église? Amen. Amen. Oh nanga besi yo mato. Ona ko batela yo batela. Oh nanga besi yo mato. Ona ko batela yo batela. Oh leka e fuba na fula rudi. Na manuna na ba. Bato wana babanga na bango te ba surprise ezebele. Ba surprise ezebele na kati wana pona bango. En tout cas baza décider. Nzamba kotomba makasi par rapport pe banzembo au papa. To yembaka ngo déjà. Et pona bango déjà na eza siki ba yebi yango déjà. Ba yebi yango mais pona bango ba kozwa ta olandango. To robeta betango pe ozala na kati wana. Ah siko ata ba robeta ngo eza na kati wana mais juste avant vous ata il y a quelques secondes avant goût kaka pour photo pesa bango bien eloko ndenge ozala donc avant goût par rapport il y a banzembo papa a yembela ba balingami pour ba yebi to ba pela to sema no concours wala ba yembela biso sur WhatsApp le numéro est affiché voilà pour yembela biso banzembo na nyonso to photo na ba vidéo to l'axabilo ndeni bo prestaki par rapport à banzembo mais en premier c'est le groupe il y a Mission Maranatha donc Mema en sigle de Bakoembela biso nous parmi ba Guna Bango Natikel Bango l'espace c'est parti. Oh Jésus
napesi yo matondi mpona kobatela yo bateli ngai kolo na ngai napesi yo matondi mpona kobatela yo bateli ngai obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kopambola moto lokola yo nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kotombola moto lokola yo nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kolatisa moto lokola yo ata moko te yawe ata moko te Nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te Nzambe na nguya obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga en direct de cette émission. Nani na mokili oyo Nzambe na ngai Faites Zoya et Zaza Moye le 16 décembre 2017. Nani na mokili oyo Nzambe kobotisa moto lokola yo nani na mokili oyo Nzambe kopambola moto lokola yo ata moko te yawe ata moko te Nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te Nzambe na nguya obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe Nzambe wani we yoyoyo twasakidila tatu epoa chiloboka chini mutu Nzambe wani chimakina tatu epoa Nzambe wani we yoyoyo twasakidila tatu epoa chiloboka chini mutu Nzambe wani chimakina tatu epoa atana bapasi tona esengo nakosalela yo Nzambe na bomoi nanga atana bapasi tona esengo nakoteyaka yo Nzambe na bomoi nanga Nzambe nanga yeye yo nde mosungi nanga obatelinga na mboma Nzambe we tatu epoa chiloboka chini mutu Nzambe wani chimakina tatu Nzambe yo tatu epoa chiloboka chini mutu Nzambe wani chimakina tatu Nzambe chiloboka chini mutu Nzambe wani chimakina tatu Encore une fois, tous les charismatiques sont fraîchement là, donc derrière la caméra. Merci à vraiment à Bionio Sobosola Nabiso. Je crois que Bandeko et Baosala Makasi, Bazana Katia Maki, Bazana a déjà soutien à Bino pour soutenir Bango et que ça a vraiment Kitoko Mingi. Alors, Mokambi Moïse, message nous lancé dans Bandeko Baotela Bino di Banda pour préparer événement pour aussi un moyen financier considérable et aussi un bon ébélé. Parce que malgré tout, hein, je vais quand même me signaler, j'ai fait partie de ces groupes, bien que présentateur, les lots, moi, donc il faut la baby, c'est des il faut la représentateur. Donc nous, on a mis bombi, mais néanmoins, il y a un moyen considérable. Le message nous avons lancé dans Bandeko Bazali Banda pour la porni sur Bino par rapport à l'événement opposant. Merci papa Nangai. Message Zaka Moko, si au Kolobango, tu as vraiment besoin de soutien. Bandeko bazali bando bazota la biso na minute o bazolanda biso toza penza na besoin ya soutien na bino en tout cas ekosunga biso makasi ba tulokola ba papa Paolo na Suisse toza na posa plutôt papa Paolo na Allemagne toza na besoin vraiment ya ba soutien na bino ba maman Maria na Suisse toza na besoin vraiment ya ba soutien na bino en tout cas ekosunga biso parce que
musala ko sala ezebele ah na moni au tanga bon bien te ozo ça la papa Willy donc ça dit dans bazebele c'est-à-dire le projet de Joyce Kingo non na moni que moi malembe trop parce que nous avons quand même besoin d'aide bandeko wana batala rabiso balanda rabiso surtout papa Willy barabi ba mise même ba mise papa Willy na Canada ah ouais mise baza ba star donc ça veut dire kuna batala rabino alors ne batala rabino boy c'est le moment de s'adresser à ces gens là pesa bango besoin na bino parce que nous avons l'évangéliste Josué Lokamba Kunz qui est quand même le visionnaire de l'église Maranatha Auto bah, déjà que c'est lui le président sponsor du groupe après Dieu c'est lui le président sponsor bien sûr mais nous avons aussi besoin il y a aide il y a des copies batala rabino va se faire la bino wala parce que et aussi ba uniforme na habité bozane ni bolata mnamna na netga na armée même na armée c'est na harmonie munya c'est ba non o azen ennemi a titeni ngate voilà que le message autres on a besoin de qui ça on s'adresse n'a pas peu temps on s'adresse na bango ya moto pe ça ba ndeko moi te en koloba mais tolingi on s'adresse on peut ça vraiment idée par rapport à événement au bozala message zaka moko papa na ngani na bande koloba toza vraiment na besoin ya soutien na bino ba papa na ngai ba mama na nga bande ko na biso nyonso to ya mema obozola nda biso bisika nyonso to na mokilo toza vraiment na ba besoin ya ba soutien na bino et ko sala biso bien makasi parce que il faut tout dans la peine uniforme biso nyonso à part ça toza na besoin ya ba instrument à part ça ba kamboze belé wana nyonso moya ko lobela ngona mitu ezate mais ba soutien la bino ko sala biso bien papa Willy na Canada toza na besoin peine ya ba soutien papa nanga Didier Lokamba na Allemagne toza vraiment na besoin ya soutien et ko sala biso bien makasi bien ndenga ko sakana te prophète Ngoi David toza na besoin peine ya soutien ko te pa na bino e ko sunga biso makasi e ko sala biso bien na bosanité papa na ngai Sami toza libre oza pena libre do tanga ngo na bosanité papa na yebi ke na ngolo nzambe e ko slika malamu papa na ngai Sami toza vraiment na besoin ya soutien na bino prophète Mardoché na France toza na besoin penza ya soutien na bino frère na ngai Christian na Brazzaville toza na besoin pena ya soutien na bino na bosanité apôtre Aristote Lianza toza vraiment la besoin voilà l'américain donc apôtre Aristote apôtre Aristote l'américain quoi donc ça dit bandero na yo bango yo bana na yo tikaki bango yo bazo est vrai donc maman nanga Maria Kachala papa Kachala toza na besoin pena ba soutien ko te pa na bino en tout cas et ko sala biso bien makasi voilà donc soutien na bino ko sala bien makasi au Monique toza vraiment sous cette forte chaleur mais to yé uniquement pour na bino ko pesa bino ambiance déjà ndenge ko zali là parce que est-ce que vous avez aussi des invités au beaucoup ko zana bango par rapport à journée to eza bino moko eza erni ni pe suka ngongani ba invité bazali mais tu tiens comme surprise. Ok. Tu tiens comme surprise, mais invité bazangi te bazana bango. On a R Goko Banda, tous on a de 15h30 à 19h juste. 15h30 à 19h juste, alors cela veut dire cet obito ça la calcul bien c'est près de 4h à 5h du temps seulement pour na kokumisa pour na kokumisa nzambe ko sanjola ye yo ndeko ozara moi tant trop ba boîte côté kuna mo ba boîte mo ba bar mo ba ni ba terrasse ça serait mieux surtout pour la personne à Kinshasa vous attendez ya koyoka boyoka pena bango et ça là vraiment kitoko mingi koleka alors par rapport il y a organisation ndingo lobby est-ce que ozo assurer bateau ozo rassurer bateau que nzambe longo bossa elo bien pour na boye zalaka bino mo mais nzambe longo bossa elo bien papa na ngai webi na nyoso tu o toko sala na sena moyo oyo voir même bible écoute zoloba kozanga nzambe biso toko sa elo roté c'est que kozana biso a pe ko préparer journée oyo base na biso za nzambe voilà nasi tolobaki na yebisa ki bien avant que tozana maki na maki wana ezaka ko préparer kaka na ba répétition te mais na prière na kati to na ba temps fort ya prière na kati juste étape pour na ko préparer journée wana donc na be fort na biso to se elo te na nzambe longo ndinyo so oleka malamu organisation oza bien assuré bino bandeko bozolandanga même ba oboza ana Congo même ba oboza libanda besoin na ko participer zali boya boza décider
Vous avez cité, hein, Mokamoïse Abi, vous avez cité l'évangéliste Christian Ngoyi, le jeune licencié, Salam Salanayo, mais la message Roloba. Donc cela veut dire, bah, image au fait kota, batalango pena pour ça, malam, qui sert nanga Mireille na Suisse. Voilà, sert Mireille na Suisse, donc ndeko Moïse Mutazolo banga ya batute. Donc papa, tanga pena. Sert Mireille na Suisse. Voilà. En tout cas, salutation à moi, tous en a pour ça. Et bah soutien la bino ça bien. Pour ça ni maman Mira, mon thème papa Willy. Waouh, vraiment. Maman Mira la bossa minauté, la bossa une minauté. Parce que tu n'as pas pour d'avoir passer balade. Obligé. Ah mais voilà, tant maman Mira. Et ça osa vraiment la motema, la mitema la biso, osa pena la motema. En tout cas bah soutien au ça biso bien makas. Voilà, alors tout le monde peut lelo, osa accompagner quand même d'aba musicien au bazar am komonangai, bien que bazota ça dit l'évangéliste Joyce Kingono le plus jeune évangéliste de l'histoire de l'église même à Maranatha, bien signé par dis-moi là, Tolingi, bateau et nyonso bazana simana biso, bon c'est présenté moro yo moro, au présenté bango net tout le monde là, ce match zo beta équipe nationale, au sortir capitaine Tayara, moro ndi, yé comme un tel, yé azan tel, donc na lingi yo moro mokambi na bango, au présenté le biso bango moko sima moninga, bazo peu mon temps koloba parce que baza batu, ba no CP message na bango surtout. La star pour moi la star Naomi Kizeo là au pas à 4 na bango donc il peut fois en monter à Roloba donc parce que tout est trop hein c'est Naomi elle est raté moi même l'émission donc je crois que les lots c'est Naomi Kizeo la paix à une émission tous yeux na plateau bien que Aza et Longla Baninga je crois que nous allons faire vraiment le tour il y a plateau par rapport il y a Bandeko na biso Moko Sima Moninga va se présenter et que ça l'a vraiment bien mingi c'est parti avec la réaction. Comme on a eu, c'est en net. C'est en net. Azapé moko kati na biso na adoration Maranatha. C'est en net. Alors malobani nyoko ko annoncer na bandeko nyonso bazotala na moment oyo. Et ça on est un message par rapport à l'événement le 16 décembre prochain. Bandeko message ezaka journée munene tolengeli pour la kokumisa Nzambe. Boya tokumisa Nzambe longo pona biso batoza ana Kinshasa et pona bato baza ailleurs toza vraiment na besoin ya soutien na bino toza na besoin de soutien matériel toza na besoin de soutien financier parce que misala to sala o eza pona lokumu Nzambe et en plus Nzambe alobi nini oyo nyonso a contribuer kana musala na ye atikalaka jamais kokauka ako arroser yo donc obebisa mbongo na kobaka baka ba place mususu eza na tina te yaka kolona na musala Nzambe Nzambe okanisa yo voilà Nzambe okanisa yo que ça vraiment bien mingi soki oyeko arroser na musala Nzambe ils a vraiment signifiant ils a vraiment kasi je crois que mon Moïse ça est moroté voilà ndeko Naomi la star pour là bah il faut confirmer la star Naomi qui c'est où là yena zawana donc na be la star donc ngai ngam na benga ngai donc la star Naomi qui c'est où là alors message na koza merci pour la parole. Message des Akaka par rapport à l'événement où tu préparé le 16 décembre. Donc, on s'est préparé spirituellement. Donc, Nzambazali, Jouana, à tous on a un problème, il est grave. On a invité au Yak pour aux solutions à eux. Pour na batu bazali banda, ce qui peut essayer pour y a oyer pour et là comment c'est impossible en Nzambe. Donc, il a ma akozo misela yo. Donc, ce qui est possible y a oyer, to kumisa Nzambe longo, to adorer Nzambe, to binela ye longo. Donc, ils a la bien en plus ba soutien na bino et ça la biso bien makasi. Soutien beaucoup plus sous la papa na David Ngoy na Belgique. Donc, soutien na yo et ça la biso bien. Donc, il y a le bas message ka ya moi. Myriam Lokamba, vous en avez fait la sœur Myriam Lokamba. Donc, quand vous entendez déjà Myriam Lokamba et que vous allez profil, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, sans commentaire, non comment, la sœur Myriam Lokamba, vous avez quand même un message à s'adresser dans la société à Banda parce qu'ils ont beaucoup plus réservé pour la bango. Message de compris ça, Bandeko Watala. Merci beaucoup pour la parole. Et là, on a le bataka. Et là, on a encore le bâton à bâtiment à la biso. Premièrement, va soutenir le biso, mais maintenant, va retirer le commentaire en dessous de la. Deuxièmement, il y a encore le bani. La Bible dit l'heure vient et le diable où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. C'est ça. Adorateur a bon on est en non, en étant aux abats jeunes, tu préfères poser la Nzambe. Mais dans la journée, je vous le dis, ceux qui vous ne serez pas dessus, Dieu sera au rendez-vous. Bon, s'il y avait des problèmes, je crois. Dans l'adoration,
Paix dans le louange, nous avons pas ça la bokangola. C'est que je peux vous dire, c'est ça. Ok, voilà, puis on a fait ça. Pesa non, papa, oui, on a fait ça. On a prophète David, il y a Belgique. Prophète David, il y a Belgique. La tantine Marie-José et dans les États-Unis, je vous aime trop. Voilà, donc. C'est un avis sur Tanti, il n'est pas parmi les autres. C'est un Tanti, message du Europe, ça, on va dire, on va dire, dans le moment où, par rapport au événement, oui. Tout le monde a posé un musique qui concert à frère Gibélier pour papa les Zambie, pour adorer le moto à Salapiso. Après ça, on paie ma vie. Il y a un autre bien à Julien, Kozanga, Yaka, Zamba Tata na Biso, Okamba, je suis Azalé, le monde a Biso Sala. Et c'était Sabino, ils ont gagné beaucoup de gens, les jeunes qui sont là, ils ont gagné des jeunes qui sont là, on a voulu comme on a événement les 16 de l'an, comme aussi ni peut soutien la vie, soutenir biso bisika na soboza partout bozo la biso na bamboka na soboza eza ba o baza na Congo toza na posa soutien na biso oka ndenge na loba na piste bobo de la pona biso toza na préparation makasi en plus kokota ki maki donc toza vraiment na maki toza na préparation makasi tozo bondela na nzambe longo nyonso le bien on ndenge na loka ya mwana merci. Voilà, donc à parier. Mokambidier qui est où là, le pasteur les a bien précisé, le pasteur Dieu qui est où là. Il y a Moutia et Kolobeza pour le journal de 16. Tu as ça la paix, na bateau Nyoso, bazo a pour ça pour adorer na biso. Parce que nous le bin deko, ba jeune basé de donc ta ba jeune musu ba ok ko bina na baba, ba jeune musu ba ok ko sepela na libanda mais biso journée wana to poni to ya ko bina na nzambe na église même Maranatha. Mais tout ça la peine à moto Nyoso, baza libanda. Pour soutenir biso et aussi la biso bien. Normalement, nous sommes aussi un bon pour nous saler les cas bien. Pour nous avoir la carte, nous avons un instrument. Il faut tous aller identique. Biso nous sommes la tenue moko et c'est un soutien à bino vraiment et ça efficace. Et nous avons repambo la bino. Il s'agit pour foutre un billet que l'on a bisika bozali, qu'on a Kinshasa qu'on adorer la biso. Nous avons besoin le coup. Nous avons besoin que c'est la bino belé puis ceux qui ont la pasteur. Et puis si papa dit le Kamba, tu as la soutien vraiment financièrement, surtout, et aussi la biso bien ma casse. Voilà, donc ça a été quand même un réel plaisir, hein, de Bandeli, et c'est moi qui vraiment ma casse. Vous allez accompagner la ministère, la biso, il y a l'église Maranatha, mission évangélique, l'évangéliste, je suis le Kamba Kunt. L'homme du second cycle, Mikolo, nous avons poussé à la première, il y a deux miracles de l'équipe. Donc, deux miracles de l'équipe, Mikolo, nous avons poussé à la première, nous avons fait un salle. Alors, il n'y a pas au rendez-vous, à cause de la biso le 16. Alors, Moïse, il y a une question, une toute dernière question. Conseil, et ça, il y a un côté, par rapport à l'organisation de Bossali. Voilà, par rapport à l'organisation concert, tout même à 500 francs, à 1000 francs, ils ont vraiment offert. Prévenez que tu dois ça la libanda, tu et pas une soute au l'ouest des martyrs, mais tu as 4 ans. Tu as 4 ans pour la 4 églises, mission évangélique Maranatha, tout ça. Le concert est offert. Alors, concert est offert. Juste une dernière chanson pour te clôturer l'émission en toute beauté. Pour te dire qu'on a un deuxième moto aussi, ça on a un deuxième moto. Et ça, bah, il y a un deuxième. Donc, ceux qui ont besoin de participer, pour le numéro à tout moment. Même pas par rapport à votre participation. Et ça a vraiment un réel plaisir. Je crois que Batangi va il s'agit de Belé, Papa Paolo, Papa Lapiso, Willy na Canada, Papa Mireille, Papa Sami, donc je crois qu'en fait, le boss c'est Didier Lokamba, donc je crois que Bonaki vraiment est Mingi. Alors, juste plateau, il y a mon petit tout va nous malade le long pour nous sommes vraiment qui te regarder ça là. Biso to
avez tous senti, ça a été quand même très chaud. Bien, oh, bah, les biso, bah, yembi pour na bino, bah, yembi pour le coup, alors, vous hésitez. Kosunga bango, en tout cas, na martelé, bon hésiter, kosunga bango, bon hésiter à t'amouqueter, et que ça a vraiment un réel plaisir pour vous, et ça, vraiment, c'est mon coup d'entamé, kosunga public, kosunga bananzame, en tout cas, salim musala makasi, bazo bonga mapona pour couper ça, ingrédients, et surtout, je vous annonce, dès aujourd'hui, prochainement, on aura peut-être 10 minutes. Chaque semaine, na bango tono yembela nzambe tono selo moya bien pour na complémentaire toujours. Alors je crois que David Kai en ce moment après ça va papier, après ça papier na pendant sur otanga ba kombo ba ndeko nyonso yo oyo to zaki vraiment otanga. Merci beaucoup, merci vraiment. Donc je crois que je vais lire rapidement. Maman Kachala na Suisse, maman Myria Kachala na niveau Suisse, tout ça va soutenir na maman Maria, voilà, maman Maria na niveau ya Suisse, Maria Kachala na Suisse, banana yo bazo senga et na bino osunga bango ça vraiment bien mingi. Nous avons notre sœur Mireille yepe na Suisse, la sœur Mireille na Suisse monte na yo nzambe a juste le kamba kunza pambola yo. Nous avons papa Ouli na Canada, papa Ouli na Canada yebi. Moi, Papa Ernest, ah oui, Papa Ernest na Zurich, voilà. Papa Ernest na Zurich, Montenayo, donc Oebi, et surtout, on a vu ce joueur, d'abord, Pambola, il est sur niveau matamata, beta, et ça, là, vraiment bien. En fait, Ngoï David, Montenayo, Yosa, le niveau à Belgique, le prophète Ngoï David, à part, nous avons aussi notre frère Christian na Congo, Brazzaville. Notre frère Christian, c'est à vous, Souma Bandekono, Bayembi, que ça, là, vraiment, plaisir. Papa Sami, nous avons notre papa Kachala, na Suisse, papa Kachala na Suisse, Motel Susu, Sunga Bandeko, la bisse, vous allez vraiment bien mingi. Nous avons le prophète Mardoché en France et surtout ma partenaire Nyoso, Église Maranatha, Bandeko Nyoso, la bisse, sans oublier, je dis bien, l'apôtre Aristote, c'est-à-dire l'apôtre Aristote, le nouveau américain, il y a deux apôtres pour le nouveau américain, l'apôtre Aristote, en tout cas vous allez scotcher et bouger et vous allez vraiment bien, et surtout la ville à Missouri, voilà, pour le rappel, merci à Justin Mono, et surtout la famille Dimuka. Là je vois papi Dimuka Mukendi, papa Anthony Dimuka, papa Enrichi Dimuka, et surtout sa Valérie d'épouse Lisa Sukika, donc Bino dans la ville à Milwick, on a été à Chicago, je précise bien, Mote Nabino. L'évangile c'est juste le Kamba à Kunz, l'homme du second souffle, merci papa pour l'apport Nayo, surtout dans le groupe d'adoration, merci. À maman, j'ai dit le Kamba, maman sociale, net bien accueillie. Merci à toute la famille Lokamba, Davina Lokamba. Je vois ton team via Kamba, Nasma Singhi, surtout, encore une fois, Chris Makela, les charismatiques, so fraîche, la douceur. Donc, Julien Yula, Monsel Nzambe, Retro, le pasteur Diekizéoula, lui, surtout, le protocole du chef. Voilà où d'abord ça va remonter. Donc, c'est bien signé, le protocole du chef, et surtout à notre frère, le président Ridi Kabea. Quant à moi, je vous dis simplement de vous porter bien. Et surtout ça, c'est pour vous. Au revoir. Bienvenue dans votre émission Maranatha Live.